papa batelemi ba mama to fanda te bébé quoi Chaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki Yange katana na bituma bazuwa yo bundisa ngai ya 5 ans jamna bamana modele tina pamia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwanya Amange wa mokosa kilima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa akusana kwanza muna wa mamange wa Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba, mère ben yake mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant que biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko sonde ko langai o komi kisama ona zika, ona lukamtala melangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya ala mikela libala na yobilo ko kokite mais ya yesa toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. Ok yango. Solo ya Irène Masiandoki et ça là vraiment bien makasi yango to yebisa kabande ko nyonso bozolanda biso partout dans le monde olanda ka maman Irène maintenant no s'abonner to sengi na bolingo nzambe ba ko s'abonner na Irène Masiandoki TV et ça là vraiment bien makasi tant ozo tala masola maman Irène ko bosala te ko partager liker parce que biso to betaka masola solo to betaka aubergine te là to bosani te ko pesa merci na sponsor officiel Betty la patronne moi c'est l'équipe mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na couple mebla vende ndaku na verchache na rappela kaka ba diaspora ozo kende Congo Kinshasa vacances ko hésiter te benga biso ozo numéro ya Betty la patronne o louer appartement ya kitoko o sala ba séjour na kimia na kati ya Kinshasa to kenda ka bongo to bo santé to pesa merci na yemo ko balobi porte parole na biso ya mayele Anastasie Vita ya papa Trésor Chou na kati ya Bundese ndenge ya Simon ya papa mesala ko benga ya balobi kokodia nzombo abenga Kaeta Zivita Imana ya papa Trésor. Merci la maman Bibi chez Mwanzambi et Uno en direct des 001 BBC de moi-même balobi Wumela Bibi chez Mwanzambi et Uno Tobo Sanité Kopesa. Merci na madame Béatrice Lokilo na kata Londres oya vie na fils Lokilo bazuwa pi couple Tokos. Ba mourela ba mourez nyonso maman Irène Ayakabwe. Tito zo beta maso tozo pebisa bandeko nyonso Allemagne olingo tinda carton na Congo Kinshasa ko hésiter te topé na ngola bana Bundesbenga vie na biso prochaine handel. Mobangela shipping na kati ya colonne akanga masolo ya kusamba ezate ndeko nanga benga prochaine handel atotie diamant na kati ebunga kate babi musala ovia salango bambula ebele ba retour ezala kate parce que musala ezokende tokos to pesi ba félicitations na vie na biso prochaine handel mobangela shipping na kati ya colonne babenga kaye na plus 49 152 0 251 77 31 na suka okozoya moko number 1 balobaka unique na jarne po musala na e kitoko umela prochaine handel mobangela shipping ndenge na ebisaka ba mourir na ba mourir nyonso mama Irène sala kama sona sala ka ba publicité et localité ina na tezeli biloko ya mama ni sunda na France biloko mama ni sunda ezongi parce que bete yango ba couleur nde makambu balobi benga biso midèle eza ebele oza numéro ya mama ni sunda na France osomba fantaisie na ya kitoko et sala ka vraiment bien makasi. Voilà, merci pour la patience et la fidélité mama Irène elle a kabino kaka bo tongo tongo avant ko kende musala mbangu ko pesa bino masolo ndenge na ebisa kabino
bino non mabino kala système Simo Kimbangu liboso ngana kende Simo Kimbangu na tika kibino pamba te na tikela kibino mama Irene nga pe avant na ke musala zo tika bino pamba te na zo tikela bino ba mourir na ba mourir nyoso ba mama na ba papa ya Jérusalem ba o ba sabona ba lingaka mama Irene Nzamba lola apambola bino ba o nan bo s'abonner te bo s'abonner bo sepela masoleza ya kitoko. Voilà, merci beaucoup pour la patience et la fidélité to bo sente ya bien Zakari tulomba moi si kitoko petai mami la plus belle na kata panama oya vient na nga Zakari ya boga tozo kende bongo pourquoi pas ya Willy Moucheni les vrais code mboka balobi papa social aza moko Willy Moucheni. Voilà, ba mourir nyonso to me kobeta lisolo moko ya mukie vite fait bande konanga pona kola musaba na nzambe ndenge biso osela ka proverbe 19:20. Naebisaka bino pe sunga yo nanga na suite ya vie. Mais tant on lobaka Jésus-Christ revient bientôt ezaka juste ko rappeler ba na nzambe ke mwana moto akozonga parce que mokilo etambolaka dans l'évidité. Kolo na pe maesu masi akolo na nyonso ekozana mukolo moko akosambisa mokili na ye. Parce que na tant tozali mabe komi malamu pe komi nango mabe to pesi nzambe merci pour na souffle de vie abatela biso to ko bakaka na kobanga ndenge tozokende nzamba lola azwa lokumu. Ba mourir pourquoi na lobi boye. Lisolo na febe teta lisolo moko ya pasi pesa linga somo mena pour bien un témoignage. Ezali solo na bisote. Ezali solo ya ndeko moko ya mwasi aza camerounaise mutu apesi biso solo o to bete yango pona kola musa conscience ya bandeko nyonso parce que africain toza toujours na makambuka ya kitoko te. Abi mama Irene naza na copine moko aza vraiment best friend nanga biso lo barabongo na allemand. Donc camarade nanga vraiment ya mutema. To vanda kana bien toza na kati ya Allemagne awa problème ezalaka te. Camarade nanga kendaki Cameroun vacances ndenge ezalaka. Camarade nanga koma na vie moko ya bien. Atonga kanda kuna na Cameroun, abengisa mama na aya, abengisa kabandeko ne bayaka voir même bandeko bayaka bazongaka, bayaka Allemagne bazongaka. Bandeko bona ndalisolo très bien, eza mukuse, mais écoute ya yonanga, surtout mingi biso telinga pesa nga kabelanga tokolapa. Abi mama Irene tant camarade nanga uti Cameroun na utaki vacances azongaki ezalaki na mois de janvier. Ayelingai Perik, bandeko bolanda Perik ya kitoko bakanga ya barasta. Perik ya barasta ya kitoko asalinga i cadeau. Mama Irene Perik kitoko makasi apesinga Perik cadeau na sepela ki nango makasi. Apesinga na ba vix moko ya mikie pona ba douleur na nzoto ponga na sala ka mama Irene naza marié naza na bana mibale des garçons. Mama Irene tant on a vu Perik na sela ndaku copine nanga 2 jours après atindeli nga photo ye moka lati Perik kango lati pena Perik asali maquillage kitoko aza pe moi kitoko aza camerounaise atindeli nga photo nga ko Perik kango c'est joli to sonne na lulika Perik ndenge zalaka akomeni nga lata Perik no eza kitoko makasi na yebisi nga bina kolata ngo kaka na été na ba misala oyo ba songe na ngo eleki milai po ezaki vraiment milai ya barasta mama Irene a répondaki nga eloko te na fi Perik na tena ndako vinda kuna biso ndenge zali na tia mo garde-robe moko ya mukie na chambre bana na tiaka mo ba sac ba Perik mo ba carton ba sapato na nga na mopanzi na somba mo garde-robe na nga mukie na Ikea. Donc la chambre bas les un espace par rapport à biso. Maman Irene banda Perik wana kota ki nanda que le koto remarqué nga na mobile nanga moi na biso ya 12 ans ala la asuma la moto ya liboso ya mobile. Ceux qui alali na butu fait na chambre na biso la musanga ki aloti ndoto ya mabi. Au moins na bina na kende la eloko ezati. Tellement comme ko se répéter papa na bi il faut prier rapport na mwana. Ceux qui mona na loti ndoto mabe na zone seke sous mwana simbi mwana nga na mutu na prier pour na mwana ke kolala. Mais le konye sali pour na beta lisolo maman Irene OK bisa ba africain parce que tant ezam Jésus-Christ revient bientôt. Bande ko bo partage ka masola mama Irene. Ceux qui vont moni masola ma finga bokoti na ba YouTube, bokati, boketi na ba TikTok, masola eza kezo sunga communauté bozo kata te bo partage ka eloko oyo. Ekola museo mama photos na vie de prière pour libanda na Yesu kufa. Eloko ezate. Mama Irene mko suto leni na butu mwa na biso la muka makasi na pasi na koganga iti papa na lobike amoni nyoka na chambre. Nyoka na chambre papa bi nyoka. Oh nyoka za na mbetu na ye. Mama Irene tokei mwana bi nyoka za mapana longolaka drabe mama Irene nyoka na mbetu ya mwana. Nyoka ya sika ya mukia mulai mafuta. Mobile na ngabe au nom de Jésus. Nyoka na chambre mwana ba moto la muso ya mukia la kana na likolo to kiti na sepo za kimbetu etage. Mobile na nga longo likwete bandi ko bunda ndi nyoko nom de Jésus na mo na la bi na mo sero zo vinaigre yela nga mama nda ku paniquer. Mama Irene to bunda ni ko boma nyoka wana nga mbaye na nga tere si ko boma nyoka wana to bunda ko boma nyoka na pendant 45 minutes na ndako na biso ne papa na benga police bi benga police le temps na zo boma nyoka be mai na bengi police aye tant police ya kutumba na nga to risque boma nyoka police lekela e police aye na ndaka bi nyoka abi normalement be spécialiste ba ko tala rasoki ba nyoka bazanda donc bino boza côté ya zambati
eloko moko ete na chambre pe ya bana mama Irène tobayaki ndako tozangaki kimia histoire vraie na kati ya Allemagne mama Irène esalaki ke bana fo babima na chambre fo baya kobimisa biloko nyonso na chambre mama Irène tobangaki tobengi papa moko ya mokolo aza camerounais to expliquer abi non nyoka côté bino boza nyoka pa koma tie pa na bino na 3e niveau auti wapi mama Irène so na biso kimia na mitema esimba liboso na mona nyoka na mbetu ya mwana mama Irène histoire vraie mama Irène tant to bandi ko panda chambre à mwana ba papa na ba ye ba talete ba ko contribuer ba soki nyoka ba détestable telaka 3e niveau puisque tozali zamba te propre mama Irène nyoka ya mesure pene mo munene muke mulai mama Irène na somo na mbetu ya mwana na ngai tant bandi ko panza biloko mama Irène bake okuta na garde-robe nanga ba nyoka misatu bakangami na perruque o ba pesa kingai apparemment ba nyoka ngo bazo longwa lokwa nena ni longwaka lokola kubengo ni rasta elongwaka ba nyoka misatu mama Irène na chambre bana ezaki sérieux te ko comprendre papa na kamona biba nyoko ezobima na kati ya perruque ya mama na oya barasta mama Irène tozui 3 nyoka wana to bomi tozui ba perruque mama Irène na bwaka na basaki na yoka somo na yoka nkele na yoka kobanga pasteur moko ya camerounais autaki 2 heures du temps na biso aye ko prier na ndaku to mona ka envoyer za suspect mobali na ngabi perruque utaki wa pinakise copine na mutu apesa kinga maman pasteur wana obi ah maman yo za na bana pour que sécurité est-ce que tant ozo ki biloko wana o prier ki pona on a bi oui na ba kineka ka merci azali ami na nga intime to sola ka bien mobali na nga yebi ya kana ndako etu mama Irène bazuba nyoka na babomi ba prière e bandi mindele batali ndako babi nyoko azate na ndako to continuer ko vanda mama Irène mena zanga kimia talaka komona ba nyoka comme isko ba nyoka te na kati Allemagne aza camerounaise mama Irène na koma ko prier na koma ki ko banga tozo kende prière na bana bala asu na chambre na bango te bana bayoka somo na oya mukia mona ki kutu oya mbeto ya nete tanga la mukia moni ba bomier déjà za na se mais mwana yoka kaka somo mama Irène to koma ko vivre bon na mobali ba prière vie de prière mama Irène gafi apesa kingai ba perruque wana abenga ngasu comme il faut ti ngande mutu na benga ki nefseki wana benga tango nyoka na mbeto mwana poto solaka na bineke nyoka na mbeto mwana mais tango ba ko bimisa ba nyoka ba ko bimisa bilo ba moni ba nyoka na perruque na benga ki lisute to comprendre ki déjà benze mafungola ki biso misu ke perruque wana ela makamba kitoko te na kati ndako na biso seno boyebi na biso mama Irène moi ça ndeko benga ngandi susute alekisi mikolo abenga kanga lisusute mama Irène e yakosala ke ayeko benga ngai bisanga ke petit frère na ye na Cameroun akufi alobi na nga benga bisi bengi fi o to bete so na bombi kombo na lobi oyebi ke petit frère na nga akufi ngabi kwa abelaki abi wi akufi batamite mbe ba bomie kaka na poto awa mais petit frère naza na Cameroun batamite ba bomie na poto awa na ndenge ni mama Irène to bandi ko yoka maso na bandeko ya ba Camerounais mwana mwaso na zwa kisi na Cameroun camarade nanga to liaka to melaka na vie ya mbango abonga na vie asomanda kuna Cameroun atongaka alataka kitoko mama Irène abimaka na mindele asalaka vine za kalix nzoka simba bisimba na Cameroun akendaki kozwa kisi bapesaki eloko po aboma mutu moko na poto yoka lisolo mutu wana esimba te ndenge simba te ba retour ezongela petit frère na ye akufa mwa mosaza mutaba moto ndenga za bongo mwasi ya yana bango akufa tika bana ye mutalekisaka apesaka soki perruque wana mwa moso alata epesa cancer ya cerveau bana nzambe bolandaka lisolo très bien mama Irène ngana za na camarade wana yoka ke mwasa grand frère na kufaka na cancer ya cerveau na Cameroun mama Irène trace ezalaki te mais tanga pesinga perruque mama Irène nyoka bimi na ndako tant to bomi ba nyoka ba prière ekoti misala mwana mwasi ne komi dévoiler petit frère na kufi ba komi ko tonga pe ba Camerounais kaza na misala mabe mama Irène to liaka na ye to melaka na ye mba moko na se méfier mama Irène to loba na kalisusu te mwana mwasi komi ko panzanga sango ke naza mutema mabe naza mutalo kunya na sepelaka na bozunete mais na nitso toza na rando na niveau moko ya mukete na communauté na biso ngana mwana mwasi wana eloko na salie e mais ngana mobali na ngai na papa moko mukolo ya Cameroun na ba pasteur na biso to ebelo koni to salaki to bomaki banyoka pe to tumbaki bango moto na nzambe ezikisi misana bango ya ngana beta lisolo kebisa bandeko yo mutolinga ba cadeau ba pesi yo cadeau t-shirt ba pesi yo cadeau perkin ndeko na kotsaka mbamo na garde-robe te sopela ngo makila na yesu masi ya banda ko bondela to yebani bilongi me mitema to yebani te misala ya mabezo eba na susu te bakisa kalezaki kanga singa na loketo lata subi singa na loboko ya rouge te bakisi evolua mwasa za na kisi za na kindo kiataka kabelo
azaka ba fantaisie apakolaka parfait aza luxe masimbi bisimba simba vie ya pressé fi wana lingi ba vie ya vitesse ba vie ya kobonga mentalité wana ya vie ya pressé ya vie ya kobonga eza même na ba congolaise siko na Kinshasa makambo ezoleka yangwana mibali nyonso bakomi kopesa sima po azwa iPhone asomba lopango atonga basi pareil na TikTok mwasa ngaza na kabelo ya 1500 ya 1000 ya 700 ya 300 alingi sac ya kitoko alingi chaussure ya kitoko azorule na belle voiture azana mbongo ta ya kosomba carburant po asala kate mokama mutasala kate bimisa jipa kitoko ozomona pe jipa otambo na ngona boyebi ya mutu kolobi ke jipa e konsomaka ya sala kate atambola kana mingi ndenge nini bandeko nanga eza pasi toyeba tant eza mauvais mutu nyonso na mokili azaka na posa kobonga mutu ayaki kotika moninga na mokili po atikala kaka pauvre aza te biso tuvini na biso ezalaka tozala bien na bana tozala bien na libala vi na biso ezala bien nzambe alola yango nalobaka kolekiselanga te kozangiselanga mpe te ezali priere na ngai parceke bato mingi soki bazwi na excès bememaka bango mpe na buzo bebele soki baza na kozanga bakotuna mpe wapi nzambe nao azalaka kote nini yango libonde nini ezalaka nzambe kolekiselanga te mpe kozangisela ngai te souffle opesi ngai epesanga makoki ya kozala mokili emonake mwana na nzambe azotambola na moma na nzambe nazokosa bino te ba fille mingi bozomona surtout na réseaux sociaux baza na misala ya malamu te batie vi na bango na bomo ya mabe balingi vi ya pressé kotala bakisi ya mibali bakisi ya bilamba ezaka ba congolais te même na ba Cameroun c'est toswa na ba Ghanéen na Ghana pardon ba Ghanéen tosolaka na bango bikolo nyonso tokuta mabe ezali biso na basala grâce tosala kana bikolo tosolaka na bikolo toyoka pe ebele réseaux sociaux ezaka na buzoba oui eza ya biso ba congolais mais réseaux sociaux nyonso eza na buzoba na yango parce que mwana mwasi ya Camerounais azofi abetinga solo bazofinga ye na TikTok na bango epa ba Camerounais bazofinga ye na Facebook epa ya bandeko ya mwana mwasi wana na staff ya fille oya misala mabe bazo contre mama so soit disant jalouse ya mwana mwasi mais asali eloko te mais bango ba yebi makamni aussi koleka na ndako na bango mamni bango ba yebi ezaki kindo kimisala mabe kotaki apesaki pe kwa na ideni a détruire vie ya muninga parce que baza ba camarades selon lisolo epesi pasi epesi mawa yango mtozola nanga kozaka na confiance ya camaradité au pire mutu nanga yaka na ndako atanga na zate mingi bazo ba pire batika na bandako babotana mibali na bango pire akoma pirate au pire mutu nanga ba nanga bakenda kuna yanga ba yaka pa na ye ayaka na ndako nanga atanga na ke musala yako ya kolamba kolia komila keba ndeko nanga lelo babotana mibali na bango basala batu mabe ba pire wana bozomona molinga mi malamu c'est Jésus-Christ de Nazareth kitana mobali no pe na bana no bosala vie na bino vie ezokende bongo bandeko na yo ekoki yo bozotambola malamu boki yo botambola mabe atande ko soko mona otambola zigzag tie mupandi parce que ta suka tokomona mingi ndeko na ko kokoma satana papa na koki kozala mama na opa koki kozala tokeba tobanga nzambe temps eza mauvais tolobi mingi na bato bazoka ba cadeau ya bato foko yeba kobondela mutu muso okende pa ya bato na basali bisasa la ba travailler tam sous boucle d'oreille bagi moko boye perruque moko boye ba pesi condition kende ko pesa yango mutu ko sala misala ba pesi yo po yango pesi camarade na cadeau pour conscience ne bike e ko sala misala na ndako mwana mwasi wana misala ke sala yo moko na bato ba pesi yo nde boyebi parce que mutu azu perruque ayebi te nini ko sala ndeko na ngata ekuta na ndako eza na vie de prière misano que za la sans effet tala ba retu ba bi petit frère ne moko otiko kufa na Cameroun nazo bana batuke batapoto mitema mabe ba bomi petit frère na ba ko boma petit frère no ndeni batapoto bozo mona teke moi salinga banda dépression na TikTok na ba camarade bazo finga na Facebook ba n'importe quoi mutabomi ndeko wana za na poto mutabomi ndeko wana poto ba na Cameroun ndeni yake Cameroun te bososola tant eza mauvais nzamba pambola bino po na patience na fidélité na confiance c'est Iran Masendo qui identité à Bundes et Beteli Pro Max monso abeta ramasola solo bergine te balobi anti ma finga s'abonner na site mtolandi biso mbali boso liker partager et ça la rabiso bien makas osana témoignage lisolo numéro na biso ya mwana benga biso tokobetango soko lobi tanga kombo tokotanga biso tokenda bongo tia photo tokotia kotanga te koloba te biso to fonctionnera bongo to betaka ndenge bino ba mourir na ba moureze ba papa na Elbi ya fai Neni moi muke ya nazo luka bata agence oyo ezobima na GPS bagence oyo bangola lokuta eleki oyo biloko ekita na Kinshasa apo eki Angola bamiyibi ya solo wana ya lobana Angola na express ezaka na simawo epai Antonio Miala mwana mbala telema aleka conteneur na biloko na mulai memanga yake na soba Antonio Miala matako ya to ya
Angola une espèce yango. Yango il va changer. Et c'est quoi Angola? Luanda tu connais ça. Espera, tô vindo buscar. Bon, mais Ratina Ndako, ben Ndako, bah, il faut Ah bon? Oui. Bonjour, la brigne. Ah. Aujourd'hui, naza kukenda sikoyo. Antonio Miala, obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu yangola. Kila mabora osha yenda na partout dans sa vie. Ah oui hein? Agence yangoyo Angola Express. Batindilinga kodi ujipa ya mwana nangala brini na France. Banya poto bolugaluga te tukanisa ki bajansi sili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Nazi biloko na ngai nyonso yango oyo. Batelenga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango. 21 jours biloko ekoni. 21 jours mwana nangala brini na tiaki biloko. Tiaka kodi bongele meso mwene. Na sepeli na kei na bango. E nazi biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Express. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Isso na rua Jota, na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala, obrigado. De nada.